Sit-in pour nambala mibale ya ba mouvement citoyen na Assemblée nationale na tina ya kusenga seni ya bonsomi pe boyokani na kopona baye bakozala na kati. Police epanzaki bango mposo moko moleki na milulu misusu. Mbulamatari ya Soudan elaki ekotinda mokonzi ya kala Omar El Béchir na Cour pénale internationale mpona mbeba ya bomoto pe génocide na Darfour. Elaka yango epesami na procureur général ya Sika azali na mobembo na Khartoum. Cyril Ramaphosa andimi ete kanyaka ezalaki mingi na mbulamatari ya Jacob Zuma oyo akitanaki na ye. Cyril Ramaphosa alobi alongwaki te na ebonga na ye ya vice-président po azalaki nde kopekisa mbeba mingi na likolo na mboka. Emmanuel Ramazani Shadari abandeli koloba ete PPRD kotinda te balakisi bilongi na seni soki boyokani bozali te. Kalaka mokambi ya lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akundoli ete mobu muleki mokonzi ya mboka boyaki kondima Ronsard Malonda pona bozangi boyokani ya lolenge moko kati na bakambi babiyamba.